bino nyonso bozolanda ngai donc lelo na vidéo oyo bozomona ya photo ya mwana na biso atiki biso mwana moko vraiment kitoko bébé Daniel donc recevaki message na WhatsApp nanga batindelaki nga ba photo ya bébé na biso oyo ki kolobaki mwana kufi mwana na biso kufi na crèche na âge na ya 6 mois mwana banda kobela te mwana lamukaki bien et maman kendaki ba cours atiki mwana na papa. Il fallait que papa amema mwana na biso na crèche na 8 heures. Papa bungisi pe mwana très bien na 8 heures du matin papa ki kotika mwana na crèche bisika kindaka. Bango bazolo ba kezali crèche mizali te ke crèche place bana ba bébé bazalaka ebele ezali place oyo ke crèche moko privé donc to ko ba ke couple moko broué ba s'enregistrant dans l'état pour que l'état a aidé bango donc l'état a baza reconnu dans l'état ke babu mbaka bana ya badu o to benga kango ba chamanda donc on benga kango bazo benga ngo crèche donc ngana moni que ça différent na crèche parce que crèche ezali bisika oyo bana bayaka ebele bana nyonso bakuta na kawana ba bébé bazali na ba chiche na bango pe bazali na ba caméra oyo ezotala bisika wana déjà bisika ke bana bayaka mais oyo ezalaki différent ezalaki bisika oyo ke couple moko ya mindele ba s'enregistrer na commune pour te basala makambo na lobi ki ya bana ko look after bana donc kokotala bana. Papa mimaki mwana na 8 heures du matin koke kotika mwana abungisi mwana na biki mwana na azalaki bien mwana na azalaki na santé malamu mwana na abilité lokote papa ke kotika mwana na ebwe na 8 heures atiki mwana pa yambie bakaboni na mwana na ye azongi ndako po ake kobongisa bloko na ndako ko mosi na akendaki cours. Et na 13h20 ba ko benga papa na biso ba bengi papa Daniel balobi ke tozali awa Daniel azali na moto makasi aza na fièvre a sali 40 degrés donc aza vraiment na fièvre makasi. Et papa Daniel abongami po ete akende kota la place mona nae azalaki parce que zaki musika te na ndako les belles dames papa le temps kacha sapatou le temps kacha jaquette akomi kobima et ba bengi encore ba ye ko benga lisusu na 13h32 koloba ete yaka vraiment parce que Daniel awa moi été papa le temps ki ba benga déjà komaki place mona azalaka na crèche tant komi wana ba fongole les portes à kota atsimba mwana bo mwana azalaki vraiment malili pe amoni mona lo lemone ebimi libanda amoni mwana makila na zolo donc papa comprend ta tuni papa na mundele osali mwana na ngai nini po etena mwana bobengi nga kaka na 10 minutes ke mwana azalaki moto makasi azalaki na fièvre opesi ekisi nini osali nini papa lobiki na pesi ekisi te na sali eloko te mais déjà papa ya mwana papa Daniel ayebaki déjà que Daniel akufi po amoni Daniel malili Daniel azoninga na lisusu te donc les belles dames li solo o esalinga vraiment pasi ozala mama te donc ozala parent te ko kali solo boy ezali vraiment pasi na ebite ce qui mwana na bango ozali mwana na bango ya liboso ya mibale ya suka wa eva mais mwana nyonso ozali mwana po esalaka toujours pasi esalinga vraiment parce que mwana kitoko boye mwana kitoko nzamba pambulu na mwana na yo abeli te maladi te kosu te rimi te nothing oyeka koyoka ke mwana na yo akufi kaka boye mundele wana asali eloko te avant que mundele wana abenga papa Daniel il fallait d'abord que abenga ambulance ka mona ke non Daniel azalaki na risque avant ko benga ambulance pour ba sauver d'abord molimo wa Daniel kana ko benga papa ya Daniel nanu te donc azeliti na suka ke mwana moto e matape moto e kitali susu po mwana akufele kuna mwana vraiment na yebite. Donc opinion nanga les belles dames et ça que toi tozo bota bana na biso tozo kata na biso ya ko vanda na bana na biso ya ko kola na bango ya ko tika bango attaque mwana ko sata 2 ans obi ke mwana na akomi quand même moto ko solo na mwana zolo ba quand même ki po na opinion nanga pour nga vraiment na banga ka biloko o etali ba crèche ko kenda ko tika bana tellement que na mona biloko ya mabe ebele ezaka teke po na batu mundu même ba mindele bango moko basala ka biloko ebele ya mabe ya bana na biso soki kokotika mona na ya bébé na mutu oyo oyebite ezali vraiment pas trust wana eza vraiment pas pour nga ko trust mutu na yebite na tikele mona na ngai donc na kokako ba ke bébé Daniel azaki na kaka na 6 mois azaki bébé moko na mutier
Donc azaki vraiment mokie po ete kobanda kotinda na crèche na âge ya 6 mois. Donc pour na ngai vraiment fait non ba parents na yeba zona nta ya kovanda na bébé na bango na biki na poto ezalaka vraiment pas sûr que ça ki ba parents bozo sala même ko sala ke parents moko ata papa azo sala mama okati na no sala ou bien mama azo sala papa kati mo sala bo sala ke mwana na bino akola donc mwana bino ko sata déjà ko tika na ba crèche ozali ba crèche ya normal ozali na ba crèche normal ozali ke lokola école kaka po bana nyonso bayaka wana ozali ke basana ba caméra pour ceux qui likambo salami te minute ko checker likambo salami boye bozana ba caméra bozana ba preuve mais ozalaka kezali privé boye na caméra télé belle dame ezalaka vraiment pas sikolandela mutabongo mutana ko sala mwana na eloko nyonso oyo ye alingi okoyeba te po tozali banzambe tosambela kaka nzambe abomba bana na biso mais ezali vraiment pas makasi komona ke ba parents na biso oyo babungisi bébé na biso to na mona ke on a les livres vraiment ya miso bimingai na bino mona kitoko bonzamba pamboli kaka boye mwana oyo akufi toyebi te siko ezali papa wana mundele moto abomi mwana na biso Daniel ou bien mwana na biso Daniel azalaki malade ba parents bayebaki teti aye kokufela na crèche donc mais papa lobi ke maman lobi ke base mwana na bango azalaki malade te bande konyo so bofani na Belgique donc bo soutenir famille oyo vraiment ezali na terre moko ya pasi mais zaka teke kokenda ndako na bon même na prière même na téléphone ko benga ce ko ebi bibota oyo e kozala bien mingi donc ba parents soit na biso ko kolisa bana na biso atati na âge ya 2 ans avant que ozongela musala na yo avant que ozongela ba activité na yo parce que mbongo ezali na suka te me ko bungisa molimo mwana na yo boye ezali na suka parce que passe wana e ko sila kayote. Donc voilà les belles dames, on a écrit un message au partager na bino pose qui message mais encore vraiment ya pas comme le bébé na biso kitoko boye akia tiki biso zali vraiment pas si nzambe asunga famille asunga ba parents na ya pese bango makasi nyonso elikana kimia donc nzambe mutapesa kanzambe mutu azui donc nzambe opambola bino na bana misusu ya ebele na libota na bino. Donc merci na bino so botali vidéo oyo so communiquer vidéo oyo pe olingi o partager en pour la unité les belles dames partager na WhatsApp partager na Facebook partager pour na sango ekende ke ba mindele o bazonga basala mabe baboma bana na biso ko boma boye mwana mukasali le côté ko bomela nini asali nini pour na mwana na akufa kaka boye. Donc partager vraiment message pour biloko oyo esila ezali pas na bi ke papa mon côté maman mon côté akosipela na li solo oyo ko mona ki mwana na akufa na âge ya 6 mois. Donc mon boti mon côté akolinga yango partager vraiment donc c'est ça vraiment qui na ki nango nzamba pour la bien sur botali vidéo oyo wala tokutani à la prochaine, bye bye.